qui mon côté yo le baga fiston pour le bamba comme le nga qui n'a pas bunga za droit chemin le bana ka fiston pour le bana te balé bonga oui avec la kalango na ba o yo ba internet yo ya kelekele tel que ba to ya internet net le ketchul le ketchul seconde de ketchul seconde na bo kana journaliste mo de ketchul ah le ketchul oui le ketchul aya sala biso ba mo sala nga ya sala ni mission yo ya minga nzoka kama tasani yango n'importe quoi akembe na ba fiston de fiston le kinanga de aza mwana Comment ça va? Dans nos enfants, ils bossent, nous sommes en âge. Camarades, c'est quoi? Nous avons des camarades dans le on passe des mers, on monte dans le bail. Donc il faut bailler, bailler. Ah, parquet, marquer, tout ça. Kingani. C'est comme ça qu'on t'a dit pendant la macamongo. À ça, pour tout dans les solos, il y a théâtre, il bailler billet. Internet, yo. Ndonzingi ya banini ya internet so YouTube awa pe bana awa batanga na bango ngote siko ba lekipina na makambo ya libanda siko ngasiko koleka kana libanda te pona banda libanda kala ezo so ba boso yo kasa nje tanga ke poto na babota mite na yo pele mzwana 2 ans totika nzela ya vitesse po mokiliza ya bato totika nzela ya vitesse po mokiliza ya bato totika nzela ya vitesse po mokiliza ya bato mpo ekenda mikilisa chik chok loyenge yo kanisaki ya ngade da mangwa umbalo sombo 3 wana to bimisi bantakala nazo so lelo makamususu to bimisi ba mundweri ba vie gaou ba nani to sui ba koko ba isobe ba fidèle loin ngale lelo bimisi susu misusu ba muyombe gauche na groupe ba nani ba se nani qu'est-ce que ça me ba nani sundiata ping pong ba se bele yo ka sto bana mata avion wana pona elengi ya komona Lubumbashi le sanzo na droit ko finga masumu de masumu za bien na biso moi respect fizala ozo parler lo na zo boma na bana wana yango wana ngai babekaka neti ngate po na okoma na nzoto nao na manke mutu te mais nazo loba nde vérité. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant que les alliés pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngavio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa
Le devoir nous a toujours appelé, comme dit Alain Délé. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Bienvenue dans votre nouveau numéro et émission Planète des acteurs. Je vous aime beaucoup. Merci de l'attention que vous continuez de vous prêter dans l'émission Planète des acteurs. C'est l'émission Écoute, il a ramené Barter, Moko, pour tout le monde sur la de tout. De rien, dans ma cabinet, sur les artistes et comédiens, en bouc cannabis, depuis ça vient ma précision, acteur nous vous confirmons que artiste météo et moi, non, s'il vous plaît. Il est malade, à profiter, boti capé ko sopé la artiste la biso ba sort. Minimum beaucoup faut arrêter pour aller. Oh là là, ça fait vraiment mal en tout cas. Il faut d'abord arrêter pour bien ça quand même ba rumeur on peut marambo à Bali, à Bota qui a qui États-Unis, à qui place marambo boya pe ya bien plus bo bakangi. Abundaki na moi ça bat tout ça non. Tout valoriser l'artiste la biso. Vous gagnez quoi lorsque vous créez toutes ces histoires là? Le buzz, oui. On a besoin de buzz de maramba bien. Mais sacrément que non, à boti kutubana kingandi, à boti kutuboye, c'est bon. Mais il faut arrêter un tout petit peu de jeter ma soeur à ma belle artiste Nabiso. Ça, ce sont des pères de famille, ma maman et ma famille, ma responsable. Donc, il faut un tout petit peu essayer de changer nos comportements et nous vivons totalement dans la bouquet béni. Alors, l'actualité nous oblige. Je suis avec un artiste comédien qui a commencé son carrière depuis. Bien aillé, badingane musu bakimaramba ensemble, bakatani mais se continuer. Azo continuer magata tamboula na épé mais azo continuer c'est un icône sans baoba tolingara ko approcher bango parce que bango ba le roi meti ba oasis na désert donc so mo na diamba qui déjà mais na ko quitter information na ke na source je suis avec ya Freddy ndeto bien ya Freddy effectivement surtout na bato ba za rapena ya ba kati ya Freddy maman ba le sombo na ko bo découvrir na scène na ko bo lingela ya on a vie la vie na scénique. Alors je m'en vais, bonjour. Bonjour Bitodi. Très bien habillé. Merci. Parce que autant mon latibo est déjà. Il y a Freddy. Bon, déjà génération, on a 5e génération, 3e, 4e, tout ça. Donc 5e génération. Alors on a pas tout à découvrir les nouvelles tendances par le biais. Fallait nous jouer au happy. Pourquoi on va faire nous va préparer tout ici ya baye lukaye. Non, botung ça parce que ngazara ya bino. Botung ça Bitodi. Pour nga pe na sola mingi ndena ba Bitodi, batoyo ba sagesse quoi. Bana basi mais bazana sagesse, bazo sola li solo ya vie ya moto c'est bon. Bino ba fanatique nanga partout dans le monde. Ya Freddy yo Nazali, nzamba pambola kaka. Na kumusika nzambe po yende apesa biso pe ma tongo lelo pona okuta ndeko nanga leki nanga Bitodi. Poto solo la biso tozaka wana poto se pelisa kabine to yamba de don ba bonjour nanga ta maman to ngolo ba pesi merci nzambe mato bisa kombo abe mugo abe nani là tu qui doit sambela abe nani abe ige donc ici là OK vous savez qui abe franchement oh là là alors on va parler d'abord de l'actualité ça fait mal les akola la mukande ko boya kei donc très co même temps qui est en place na apparemment ils a très tout et puis ils a trop coincé ils a dit ils sont toi pèlerin toi pèlerin mais apparemment bah rien comme qu'il est moi il y a pas pembeni pour le accueillir maman Zozo également allez balamo encore ndeko dali kambala tapis rouge oyo kaza basa baleki na yo na lobana nini mais bourgeois quand même ensemble trop alors bonjour ba message à nouvelle en ndenge nini ba comédien vraiment tozo yeba bisu tes amis merci Bitodi na lobaka ke ezaka ba comédien te son était le bandi banana 5 banana 0h tu to comme lero na 10h na biki ba 10h sikoyo bato belé ba kufi mais bato ba yebi bango te po ba yebanité biso ndeza moi soko kufi tena ba na catégorie ba yebani je te mets ba musicien ba comédien mais niveau ba comédien ba kende trop de 2019 tu yango lo kona ina loba ezaka ngai pa na ngai nayebi nganga te nayebi pe kisi te nayebi makambo wana te nandimaka pe teke mutu bale mutu po mutu anga azaka na cercueil bongo balie ndenge donc epa na ngai yango wana donc je crois beaucoup en Dieu ke bamakambo pamba ya biloba même l'état andimaka likambo te bale mutu andimaka yango te donc epa na ngai eza kaka tozongisika matonde pa nzambe po ye ka mutu apesaka ye mpe nga mutu azwaka soko eloko napesaka conseil kaka totika nzela ya vitesse po mokili eza ya bato de la vitesse c'est-à-dire quoi te mutu asepeli alingi vio ya mbangu gris bamona ye ke eza ngai ote ngai tonto internet nalingi nakoma bomboko
te yango wana ndete wana nde yango te dosé donc tambola malembe mokili ya bato donc totambola malembe alors eloko nga na ezosalanga mpasi kapo bango nde baza bagene bakoremplace biso sikoyo bango bakei na mikolo bamundweli mpe baoyo ya biso bakei mais vitesse donc tolandaka nzambe donc namoni eloko na opesa te tokende kaka tokima mbangu mingi epa nzambe ya bakisi na bango moko batika kokosela bato makambo mosusu kuna eza banini est-ce que na théâtre bakisi mpe ça existe bon ngai bon existaka epai ya bato oyo bandimelaka yango neti ngai existaka jamais eza kutu na nzela te meme na ndako nanga nakotso na chambre nanga nyonso tu bana nga bazali awa bokilo nanga pati aza wana donc bango tu bakotaka na chambre nanga même madame nanga ayebi ke napekisa ye te place oyo kofungola te donc awa accès te ya nganga moko epa nanga eza te mpo oyo nakoma lelo nzambe apambola ezali kisi te alors nganga wana mpe moto asali ezalaka kisi te kufaka kaka nganga mpe akufaka te donc eza nango na ntina moko te bato bazoloba ke eza kisi na bango moko est ce que bamonaki bitodi omoni monoko oyo na télévision ezotala biso na caméra ezotala biso soki oza na maîtrise nango te okoka prison donc yango wana donc eloko na opesaka conseil yango wana kondimaka biloko wana te oyo amonaki nani oyo amonaka ya kolakisa oki motema mabe entre bino boyoboka na bambasu boyoboka na bamaladi nani amonaki mutu nyonso na mokili oyo aza parfait aza te est ce que ozo comprendre nga oyo aza parfait aza te oyo aza malamu na ye ezali mais soki moto akufi bato tu balobaka likambo moko azalaki mwana malamu azalaki mwana na oyo baswanaki moko mosusu leki na nga likaso mbuta likaso toleki na plateau ya Serge ya petit na nga nani oyo azalaka moto ya John Leteta nani Jeff Leteta Willy Kayembe petit na nga Willy Kayembe ba bonjour to ayamba biso likaso aloba nani oyo faka ya nani oyo tokende ya bululu abi bululu amakaka ye azalaka mpe na makambo na ye moswa mabe bino bolobaka moto aza malamu donc napesaka ye raison mpo moto akoloba eloko wana aza te or ke eza normal kobanga na ndenge te ngai bango mpena nakoloba na ndenge ya sentiment mpena te me bapeti binanga bamakaka nga te mpo nayebi kokumbela bango nzela onga nalekaka donc il faut respecter bango donc likambo nyonso il faut ezalaka qu'est ce qu'on appelle ça babengi yango il faut kozalaka koyeba kotosa bana mike mpo bana mike wana bazongisela oyo ya ebele donc ngai naza mbalosomo bayebi koyebisa su bato te bayebi ki mbona ntango na koti place bato bayali osenti bidodi boyebi nga nini nazalaka so nakomi place moko bozalaka na bakamera bomona bino nyonso boyebi ke ya fredi fredi aye asolola na biso na ndenge ya sagesse nga na moto bilobaloba te donc eza nango na ntina moko te moto asimba amona ekisi te baleki et tout moi je viens épingler un tout petit peu quelque chose est ce que déjà arrivé mpe kena oza na leki moko na mamba mosala oyo moko mpe bosali mpe baclash na ye soit okomi mpe na niveau ke bosololaka bien mais na bamomo mpe boye ta mosusu kopesa na meme mbote eza lisusu te donc rankine ya fredi na bandeko moko boye baleki moko te leki moko te yo olobaka fiston koloba makambo babele nga akendaka bonga aza droit chemin loba naoka fiston koloba ote baleki bonga leki te wi arivaka nango na baoyo ya bainternet oyo ya mikeleke te tel que bato ya bainternet neti leke chule nani leke chulu soko ndeke chulu soko nani bwaka na journaliste mo ndeke chulu leke chulu oui leke chulu aya sala buso ba mo asala nga ya sala ngai missionnaire yo ya mbinga nzoka kamata sali yango n'importe quoi akeme même pas fils o de fils za leki na ngate aza mwana ponga za tana no ya vandi liboso no so mona haji na ye camarade net siko ngala za camarade na bango te babi osko zo comprendre pardon il est pas lingito benge petit te na benge petit te na benge mwana petit loka boy petit aza mwana na ngate o mwana nga za papa so les questions ayambaki fiston sai kaka te aye yoka ngai bon tout ça to bito beta masolo fiston na ngai wana so kutu te et même moral o sakana kutu te d'autres osa so pièce to préparer pièce pour ba jaloux o moni loko moko so ba moto mimi o moni moto est ce que oso mona fitiri ngane ngona jamais do yango wana to sali to sala ki onini parce que te aya to ninga makambo moko boy siko nga na lobeli yango ye oui très bien po atuna ngai eza makambo eseleka atuna nga lobi fiston zo aleki na teva lobi aza patron na bino nyonso nga bibu aza patron aza ndako na ye patron na ndako na ye na mwasi na bana est-ce que na loba ye mabe vraiment patron mabe
Patron, il y a madame Neko, net ngana za patron mijeti. Alors bon on va on a comprendre le mot on a dit ah bon ya ka nenga pena lo baka. Mama mba le somorenda ngete ku madera. Il pas lobi na eba ado. Eza makamuna biso to tsala ka mo ba base ba nini. Ya sala ngone ti commentaire siko pe tsala pa la sagesse. Fils to za sagesse na ye azongi sika ah yambali bonga wanga nanga ba nini. To sa ba usala ka tsape ka mutota. Donatali boy ah da za mwana nga. Pibe to ma même moral lo boya kutu na linga kutu bumta fingete. O ye pa linga te. O mona ibiso na anniversaire ansi luzolo te. Ndako to lambanga na ye. Alors, apparemment, Lelo na Moussa na bino, cible na bino za suba fante. Cible na bino comme plus. On côté sa politique, la carte ma théâtre, et ça sur la génération na bino par rapport à ndenge bino bandaka, babi ya bino bo salaka et bo gagner à monter. La génération a nous gagner à Théamo Lelo, qui nous a vitesse internet, pas côté pas bourgmestre, pas gouverneur, pas qui est mabé. Banani bagayaka mbongo te. Patana bino makambo ezala te. Te makambo ezala ka ebele ba bota ko tolo ba bito fandeli mbongo. Ha? Yolo no bota mite ha? Bitodi. Siko sikso biso to sala o ngai na bolo. Ba bito sa mbongo. Te zia yo na bisa yo. Te siksa sa mbongo yala te. Ezaka ne muta zanga maele. Bonga sombel paunde. Olinga na yebiso siko. Yo ka sanga na somya ngolelo. Attends. To sala maele. Siksa sa mbongo ezala ka te. Le papa m'a bazaka pe na mbongo te. Ba ko fo le minde bazaki pe na mbongo te. Tikano ba musicien, ndeti na lelo boy basera ba pata kinga, ba papa ma ngri koko banani basera ba succès, na ba jeune ba yele na bino na tebino na ba génération na. Bongo sanga fo. Bongo te wana za makambo ezaka ko sala. Vitesse na nini la car. Po la carte. Po la la carte. Art. Omoni mutu na mutana vision na ye. Comment on a dit dans la tina ta poto. Est-ce que le est la côté? Parce qu'il y a un moment que tu étais en Suède, banné mon bonnet. Eh, banné on a poto solo, il y a pas mbaté à solo. Il y a poto c'est comme papa. Oh bon c'est là derrière. Oh, yo zo neni. Babina kala mo tezagité. Tozana batu na biso ona ba mikili ba grand prêtre baza kuna ba ni ba la Rose Moyo, ba patience kana London, ba papi Musui na shikisho loyenge. O azala ka manager na biso ba ona moni production. Pe ya son âme. Biso to va na sasa te. Yo kasi to bana ko matana vio pamba to tamoli Congo mo Afrique mo bimba groupe e kena mikili c'est shikisho loyenge. Yo kanisa ki ya ngade de mangwa umbalo sombo 3 wana to bimisi ba ntakala nazo so lelo maka mususu to bimisi ba mundweri ba vie gaou ba nani to zui ba koko ba isobe ba fidèle loin ngale na bimisi susu misusu ba muyombe gauche na groupe ba nani ba nani qu'est-ce que ça no ba nani sundiata pingi pong ba se bele yo kasi to bana mata avion wana pona elengi akomona Lubumbashi pona mo caché mo te to bana ka kozwa. Même ayele ya mutu na nengi na ye. Osho mona na boîte. Otambula ko za jeune fille. Oza pe kitoko. Okenda ka pe ba bengo mwa mutu, mwa bia bito dito beta mwa champagne. Osho mona ya Fred na boîte. Alors. Maman pas fula ngenge. Mutu très bien. Très bien pas fula ngenge. Oza bien ya 2200. Oh là là. Est-ce que kune ya 10 dollars ngala pe. Siko bana nga ba mema masanga. So bakende tina ngalia dala mintu za poto. Yo pe bando kinande bakata. Te zana no azana poto. Bakata passeport. Te na tuni ke zana wapi? Na poto. Ana poto ngaza Nazayo. Te na Congo. Donc c'est que je sais que bien. Non, c'est non, on est en train de parler quand même. Donc par rapport au Kende, est-ce que vous avez contrat Kanangi ici là? Ça il a que pas quand on tout ne te lero petit dans les sommets phénoménal la biaka pas que là au bon ça ka ça yo ka ça ya kana shaul na ça c'est dit la putu aya de ka kiti cible les comme cible pour changer de les côtés apparemment avant ça qui beau cible plus non ça me dit une tonding surtout ça va featuring oui ba ta poto bo sentir biso mais lelo comment bo comment comme oui ça na ba politique ya comme ça pe mo ba ranking kili te ngasi ko ko tona fo longola ngaza la kata mamba wela to so mona ngabela te na za la kate ezate pona na bwa ki sabatu te to zalaki mais moto na muta tala ka pe ya moi na sa makamla ngamususu surtout ba politique. OK. Surtout ça artiste on nzamba tinda biso poto se felisaka ne mukili. Biso to za makambo te comme ranking moko na batu boy. Te
nga na olingana nga ngote nga lingana nga makambo wana te na lingaka pe yango te nga pour analyser yo na musika eza que tu n'étais pas trop makambo ya association boye ça qui plus yo moko mais il y a un moment va ça les transitions et artiste comédien dans la situation ANTPC je précise bati on a comité on a kanyo singa la kingo po no kima ba mais abanga mikolo po limo qu'est-ce qui se passe bitodi nga singa la kingo wana bacheka ngo ya kataba na mbwa siko nga na mbwa te na kota ki pesa droit na ngai ya biso eza ANTPC za mutu te eza pona ba comédien nyonso ya mutu tu eza ya mutu te so wanotala na musika ba na koti na sa ba chaki ngate on dirait ba longolinga na sa te ata na yete na oya za kaka ata na yete na za kaka oh ona na olongolanga nana olongolanga siko ba chaki botia ba chaki nga bongo ba to ba longolanga ba to ba ko ba saki bango ni ah c'est bon papa analyse papa analyse non kasi na ANTPC tozana NTPC tozali kaka ah d'accord lorsque je sais que tu pas yo qui peut parce que nous avons milieu l'association est limite tellement ébélée que comme ma guerre entre je sais pas qui leadership de l'association bino boza bambiaka na bina ye awa alors oasis na kati ya désert expliquer biso na no baraki na bino ba mikolo bozo digérer yango ndenge nini ba cloche ko finga mikolo fingi na Los Angeles fingi masumu na fingi lombe na fingi tout ça malgré mon civique trop mais Los Angeles na droit ko finga masumu te masumu za vient na biso moi respect fizala ozo comprendre lo na zo boma na bana wana yango wana ngai babeka kaneti ngate po na okoma na nzoto nao donc ngai lo ka vampire ngai basanga nga ba jia papa na mpete makelo tsara ya bitumba pa la scène okuna mutu te moi epeza ka te ngomo susu kasi type na yo abeto na miso na nga na beta ina miso na yo donc wana ndisiko comprendre sikoyo na bunda te teno tuna batuti tuna ka batu kuna yo kasi mang muso ya ka toloba tuna ka ba comédien so mona sika yamba la beta ba episode kana yo wana nga scène te tuna ka ka na sina beta 3 mais to bomba secret to boy no ki bomba secret c'est que ba beta yo ya tika kaka ba beta franchement parce que ba beta mingi bale to tika to beta na so solo la so sala alors ba to mingi ba jaro pe surtout na ba pièce na auto jouaka na beta mingi boza beta ko tuté bo pesa ka bo edi karamas il y a des choses tu vas là il faut pas qu'on va prononcer au moment ba ba pièce no mingi zakaka ofinga oui kofinga eza po bana baka po yo bana no mingi touchera ikanga penza ablo no équipage ekanga siko tango nzama mofinga eza po bana batala to boko moins de 18 ans bongo tango ler bana batala ka bibembe tango kalale to kolaka bana mikia boye biso to aka soko bembe ezala lopango to koleka suna balabala ote lelo bana bakoma bina liboso e docteur mais otale longi bo pekisa bango qu'est-ce que vous ozo tuna ngai bopekisaka bana wana na tuni yo alors ngai nazofinga te mpona lakisa est-ce que soki ozo comprendre alors botalaka biso na batéâtre bitodi boyebaka makambo tozosala te makambo sikoyo ozoswana fredi ozoswana mbalosombo te ndenge mbalosombo asalaka ye donc mama mbalosombo wana azalaka mpena mama azosala makambo wana ya solo kobeta na mobali bafisa vie est ce que bamama na bangala bazalaka te alors nalakisaka ndenge wana ke mama akoki kosimba il faut ozala soumise devant mobali nao akoki kobeta bapapa te yo kasi makambo nga nasalaka mpo nazotinda bamama ifo babeta mibali te toza koedike masi tozolakisaka eloko tozosala oyo eza malamu te kolanda oyo mama mbalosombo asalaka te kolanda te ifo tosomba mobali nao te mitodi so tosi mobali nao te obala te mobali nini naondima mwasi nabetaka ye alors mais ezali mama mbalosombo wana mama camarade nanga kombo wana ezaka yanga te ekoma yanga sikoyo tina bapasseport nanga mais oui mbalosombo so natindi mboyo awa ayela yo passeport nanga omona mbalosombo na kati oui po mama wana azali mama ya camarade nanga bavande na lopango na biso na isoki epa na biso baboti bacamarade nanga na lopango epa na biso lopango ya famille quoi alors mama wana azobeta type na ye type akuti mosala 16h olakota na palais lokola ye retard 17h akota te ifo commissaire chef ya quartier akende nano kosoigne bituma niveau beta mapapa puis ayebisi chef du quartier boso yembala misato ya minei na kobeta nanu yo commissaire chef du quartier alobi ngai aza na opération ya bomanga po babetaka bango babetaka bato na basoda betaka na basoda. Ah, quand tu joues parole à bon, c'est parce que tu es aussi de l'Équateur, tu as incarné aux autres. Quand tu vas ça, maman Équateur. So yo mon peu un vrai sens la logique boy, là mon tu as. Dans l'Équateur 10 ans.
Beaucoup la libenge. Te ba beaucoup la ingele photo, ba beaucoup la bomboko lo kumba o moi na Clarisse bomboko na Brest na Belgique moi c'est chérie non non. Ba beaucoup la ka banani. Ba c'est belé ba beaucoup la ka bonina, ozoka ba nkema, ozoko ba nkema ko ba vena biso wana nyoso tout. Donc baza e belé pina ba beaucoup la ka. Na pesi bango ba saku ikinyo. Donc yango on a milliers d'artistes comédiens ba very na onde. Ah, c'est quoi very non yo na muto o masque le kamuta et bimi directement. O masque ni c'est quoi soko bomi muto ngana bomba. C'est le sali ke ba banda ko carton de moi. Et talingate moi je benga mate. Et talingate o na benga mapona kende wapi? Presque benga ba. Non, nga benga kana barti. Na ningo benga inga bona musala. Musala ga o benga ngapoto kende. La vérité, moi, je suis en train de faire des choses. Oh, ben, on a besoin de wapi. Kozwa. Kozwa nini? Mbongo, kozwa nini? La voyage. Papa bazwa kaba. So mama voyage tikana, voyage da kende beli na lemanga. Donc, va voyage da kende so ina kenga mona kende ka. Ya mama mba voyage te. Eza pe makamba koloba te ba nini te. Eza na yebite. Bonga pe neza jar na ngai te. Ya pena jar na ngate so pena. On a les artistes à monter la terrasse, moi bitumba, artiste boyebement makambo. J'aimerais savoir bien vous avez trouvé na musala o attitude nini artiste à cause nango devant bato. Au moins bato musu bazaka soko bakutani eloba leki nanga Chéri Sandala, grand coach na Switzerland. To beta di solo bazaki ana mwasi na ye. To beta di solo na wawambula na Mive John. Baba bi omoninga bito di okome manga place moko boy soko yo moko revese ngate tito koso bato ba ebiti na te banga omoni bano ba yelelo na théâtre lelo ba yebi na bangote yango boto ngana lo bango na tsaka na mundo kola yango soko bolo banga nga vekite fona bomba kape ba ye obomela biso musala oyo biso to liaka c'est mon gagne-pain boko la kalibota na ngana tangisi mwasi na ngalelo tia ko mundu osala place na tozo kata 1 franc na bana nga bazo tanga na do naza chef wa famille munene ozomona muto afandi liboso awa do tangu yeko baby c'est la biso musala na biso donc ngai naza na confiance na bino te soko musala saka pambe tele makate ifezala na biloko na kati po etelema omonete biso comédie sana kati anjoto yango mona kambalo sumba sila kate eza guate eza ko linga eloko yo lingi so linga ke musala na o émission to lingo ya 7h to ko na ino lobi tongo mais na moni pena raisonner pena mon kinge il na mo ki pena 6h ah voilà ça linga wana poani ouais parce que j'aime mon travail et puis très bien nga dona linga ma sécurité pesité na oboa te très bien nga pe ko pesité na boa na pesa te do tango zo kana oboa ka ba pito luka na Kampala do kwange yaka ba benwa mukendi na Kenya oyo ka kwange yaka ba yebi oyo yanga bango ona unaboka kate na piate na pesa yote po mbalo somo so lobi kombo na yo mukili mombe yoka eza ba jete 40 ans on a ko seza pamba te bitoli bo zala ne venema bozo ngolo ko ba jene ngeni ko ba na bino te ba comportement ba attitude ni na ba lieu public ba artiste parce que tout le monde ngo ba lingi ngeni omoni neti na ba matanga ba ba oyana makama matanga te ba yeko sala ba défi na bango moto yo aye matanga azalaka na elongi oyo ya mawa po kanisa lobi pe ko ozalanga OK est-ce que vous comprenez makambo ngana oloba nao siko yango na yo lobaki na ngao lobi ke ngaka po vérité wana pe po ndimo OK ondimi OK ba ngani ba zo ba vérité mais ngana comprendre te fo so muta lingi muto bolingi muta vérité te bo benga nga ba ngano ba msa mso bo peso ya o gani pe mo ya solo te bo siko bo longola nga na musala na ngate po la mama eza yanga siko yo longola nga wa moni ke tsela ngona santé songi non moni to zawana na TPC ba songi ba zawana bo solo li bana mutu likambo likambo eza boye te photo yebisa président likambo yo boye po président zawana aza lokola au-dessus de la mêlée donc ya mo konzi biso so mo konzi to batonga na ye to tongi ngana yo yo ke koloba po ba mono mutu malamu nzo no bimino kizengi ale président sikoyo te jamais batala nazo yebisa o batala ka batna yo mo po yo ka somo
oyo ka somo wana opesi bato ngambo ote ngambo nini bongo ngaza na problème ya mutu te toza na réunion na delite awa nani avocat na biso maître avocat na biso elombe sukari abenga inga presse toa na réunion na nakende kiti yo na biso ke tozala ile biso mona inga okuna te babenga inga te nga bombaka te babenga inga te babite contre te bakomaki déjà babisaki baprésident nga tangaki te nga tante ofandaka suna bano talaka boye fo kobenga nga ndenge nalobaki batalaki babato mayele na manke mutu te mais nazoloba nde vérité. Bishima, peuple congolais aza béni na ministère ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu Ézéchiel Matitika l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalaka te, obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakisi. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala, ozwaka bazembe nyonso esilungwaka, ozwaka bazembe, obotaka bamorne, oza mwasi kitoko sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Na lobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. songi na kati na biso na songi aza loka mwasi aza wana loka mwasi aza wana so jete mo beninga lobi to so émission na loba ko bone bongo la olapa lobi su lelo lo il faut pas lelo na loba te lelo na loba te ko kene to ko kota no kutu na kati afriko na kati pona loba te donc itina te ko loba ni yo mo mto itali yo mo raisonner mta songi na yebite baze bele wana na lobi na yo na comité na biso to koza ata ba 28 siko yo yeba songi ndeni muta yebi ekanga na rutangi lo bakomba basongi songi ayo yebi bango be ya bato fait ya bato ayo loko yo yebi bango sasa bato biso bakomba biso songi songi wifi pa na kati te brifi azali asa comité azali tanga alfa pa zali bodo pa zali papa koba pa zali to tika to oyeba no yete oh là là donc on se comprend bana wana lelo tokokutana ne musuna ba minata sika toleka mwa poisson de mer ba dimanche on lati mwa kilote to ba bito da ye pilote bizalo tala likolo do bito di bina yelo alati kilote mo tala likolo je pleure oh là là tu n'as pas pleuré to côté to kutana ka dimanche to vantole mwa poisson de mer amona bango ba ye wana donc il faut ba ye à parquer matin tout ça kingani siko tali penda na makambo yango aza kutu na lisolo ya théâtre nde bayebi ye te internet oyo nzonzingi ya banini ya internet soko oyo youtube awa mpe bana ya awa batalaka na bango yango te nga sikoyo koleka nga na libanda te mpo na banda libanda kala nazoye biso mabosolo yokasa nse ntango ake poto nango babotami te na yo pele moso wana 2 ans ponga tambola eropumba bitodi yo ozaka le mosu likomwa moke nga bino bozaka bato toleka na nzela boyolandaka biso na pokwa bamama bino baleki na batv bana babungi bambaloso balekaki awa mais wi nazoyi biso mambasolo ntango nga nayebani bato tu bana poto lelo bamiko tu baninga nanga bayebika yango tosola matu idole tout ça wana camarade matu idole yo yebika ya mbalo yo faut expliquer na kata Sweden ndo na Nord Shopping ngoni na kwa wana isika to hotel matobeta lisura kati tezala ekombo tano lobi Nord Shopping yo ko komisa ngo shopping Nord te bongo ta kutana kili sunna kata babu sala uzo ba komna yebiso bongo na Malmé
Yo bien moté hein. Force au Kenya quand on a la chance. Donc bana wana. Bana le théâtre pas bali gamo ba sa photo. L'autre. Oh. Kasi la kani ngwa boy ko. Yango ko corriger madame ba o vedi ya ko gêner. Yango wana ba yela théâtre té. Ba le théâtre té tangela ngam ta théâtre. Utanga ba defeta yo mo. Tangela ngati à part tolongola pona tangelo ba ya biso. Ba tolo ba fiso sai tolongola sobe vide lo. Ma bon modéo. Caleb oui. Banani bazana na ba petanga wana. Surtout que musika kalunga. Ozoka batatea na watangelo pa ici pechanga. Ozoka batatea. O ba cible ba ta poto. Bango wana ndi matatea so yeki bango to sala badiloko lokwa bandi to bango wana ndi. Siko mama bango nga mama lusomo. No nzela. Malgré succès ka mimi na ki. Yango wana tete mikili. Ba biso kuna de ba matwa bisa dio. Ba dio ba ina matwa be. Yo na ngalo ba saila. Tire ça ba waila. Aye bisa. Biso za mikili. So je tembe to un numéro au vraiment ba talaka nga na bana ba plate ba kaju de colonne do na mikili obengi ye aye bisa o yamba lo ni ko na terre o juste o gwa yango na so ba biga nga gwa ezaka gwa te na ma 5h30 na ke panga nga abe oyo jamu mutu na mutu il faut que ndekuno yebela oyeba ka lobby ezanini lobby ezala nini lobby pe na ko zala te bana nga ba tika sikondo uza bio uza icône wa neti na bien drapeau na biso Congo parce que so le loza na Suède drapeau Congo on a pena o pena congolais non mais so ça le représenter Congo na biso so uza boye icône au joie au mata est-ce que notre l'état vraiment état congolais et rémunérera bino quand même na ba droit na bino lorsque je pense que uza na te to ko ke na makotu na kakotu na te nanu te to sepe nanu te il faut ba bongisa le cas na moni na sepe di bravo na mo ba otonga so asala wa afa sa pe di peuple ba bi ba sala na ya sika poninga sala ka kala ba so ba spectacle te ni nyonga te ça les a te to ça wa mbalo so mago sala théâtre na bar bitodi bino mo zo manga mangondeli yo ka si ba to ka ba go ba nani ba leki mbalo so na côté de magata sala 5000 personnes na tele minga mo ba cheti jo za kala na ocha na bando beta ka maso na beta ka 4 masolo et 60 minutes no ba masolo kuta ya Freddy bongo sikoyo bongo si di solo ni ya malamu bazo biso comédie yo wana oyo abenga mudia ni gorille ko sa biso ya mbati mais na lobi net yo li solo ni ya sika oyo salami o moni sika ba kedo sokola ka mai na mai ya pembe bana bakeno sokola bana batala bakeno sokola kuna papa bango badi ba couper ba otala ba mo na bana tele ba mo na mbongo bana ba osaka oui papa papa tata moko kuna omoni mai nenge ya kaboy mai ngo ya kaboy okay ko tata moko kuna we pese kana po bana bana mangbana tala bila okangalelo mwana moko alo bila pas noir aya bana bato sakana maya ayeka na sali kolo akangi lokolo ka bana ba rhinocéros ba maître nageur batala ba ono rhinocéros bana mususu muis c'est quoi pour appeler ça bato so matiki mwana monana bana babebi ba tiko ya bosani ya kasa na sum nzoka ne mukongo colonne et bi milikolo pa otala babima oyo ngubu obiem rhinocéros maître azuli banga ananoli pena na omoni mukua mokongo abeta ayoka pena na kati ya mai mutache babia essuyer tozwe bende yesu ko ayoki na sa mai ke bazwe bende polibanga agangi siko bazwe bende ava bazwa ke bende bitodi ye moka telemi abaluka boye tunanga nani yandi mosi oyo kate oyo kate parama omoni kasaka na basolo na ka c'est pire que ça sala oni ki camarade ka de mutula kai na mukombo sonyo sotu na ezaka ba réflexion mutazo kanisa est-ce que mutako kanisa lo kanenge wana ye mo babi yo ko mutapula te ngolo ba makam ke ni mo selo mabe o mitala abi mbalo ba ko ponte pe na kata mi ba nga batele misi ya ni mo sur place nga na zali nga ye babo no mona kana ti koto fenêtre
C'est pas possible. Eh, après Dieu va mater un zabi. Oh bah on a moutouté, bon tu peux se faire solo. À la mugi na tongo to ngana mwana nga moi c'est exaucé. Papa viens voir Nata la boyani mo ba yami na teni ah oh. Alors bah merci ba chérie akasa vous bunenge boponi nga mère bogar ya ba comédien so mwana nga koya ba comment on va préciser. Oh, pourquoi pas il a fait comme ça? Non, il ment, le voilà, boy. Bon, c'est quoi, il y a solo. Moi, je ne pas côté de papa, il y a côté de papa, il y a des mots. Il y a des oh, je vous jure, être avec un mouna là-bas, en tout cas, il y a toujours des mots à bénéficier là-bas. Je dis clin spécial Harry Gassolo, maestro depuis l'Allemagne, maman, mamie Zola depuis Canada, fiston Kabouya, Jido vrai, fiston Kabouya depuis les États-Unis, on veut dire fiston Kabouya, Jido vrai, René Cabassé de BXL, René Cabassé de Bruxelles, je te salue, fais-moi $500, c'est quoi? En tout cas, ça a toujours été un plaisir d'être avec nos icônes. Aïe, aïe, aïe. N'a pas de pénation dans mon pays que non, la commission sec n'a puis et je me sens maintenant ça va parce que au éclaircir biso quand même. Je pense que bah les commissions sous bah bazak n'a pas doute tension non bah belé bah su éclaircissement alors un conseil là bah les qui n'a pas nous oyo bah comment bah guerre. Ba comédien ya Kinshasa, ba comédien bazo vivre li banda ya mboka. Ya ngo pelikambo. Ba kombe suke. Moi guerre. Mona yale ki na kingani kuna. Moi guerre na ba dora. Bitodi. Bon ba kona l'air mo pena côté musala nete ba jar. Ezaka ngo ba guerre d'esprit ya musala ndi. Mais contacter na ndenge ya banzoto abato, botama ngo basi na bango. Pona basi na ngo bazana makambo na bisote. Donc bisoto na ngai na komika Paul kwa mwana muke. OK. Tukutala tekala po mbalo somba humilité je dois communiquer avec mes collègues nanga to saka to kana mo etanda moko ba comme déjà ba collègue nanga donc respect il faut la réciproque donc ngana to saka bango ya mona ka ibele ya bato to saka yo ba solero na yeka bito di bono saka nanga to saka nanga te mbesi nyama na fingo déjà mbesi o ba nanga fredi na to s'opposa mukolo o ba nanga ningo mais collègue ça non tout ça bon non to so pas comme collègue ça te pour nga personne na démarrer ta ndenga musika puis moi ka finga bamba banga ndenga musika pour que la première no beta mais non répliquer lero répliquer wana siko bato lokola biso lo baka po répliquer bato mususu siko ngana ozo kaka na o keno luko na ozo ayo na bolo pe na ko beto o nimate donc so comme il y a ko finga na ningi wana eza bien te il faut to linga to za la bomoko amoni NTPC ezali nkita eza nkita ata ba groupe bimé belé NTPC ezande mosisa Association nationale de théâtre populaire et congolais biso nyonso ezala kwa globe terrestre. Mais si ba branche magi ba branche tout ça te ba ondima to ça bon eloko nazo linga avec les tantes il faut ba lima avec les tantes il faut pas accepter ba lobisco bon te pour démocratie ça ba ko imposer bon te ba yangona te biso pe tona tina na bango te ya bana na biso te biso tona bana na biso bango ne mutu baza na bana te biso toza na bana na biso baza baninga na bango siko tango bazo manquer ba papa ya baninga wana siko bana na biso baza na ba caractère na bango te po bana na biso batangaka donc nga kuna ninga buzo bana te po nga mukolo moko te bitodi na hotel mama ndiko finga obe bakonzi obe na bandiko finga ba tu moko boye ba tu so finga bango te yo avolo balikambo lo lemu no balobi balola ngombala sambo otali liboso otali na sima olobi soko na lobi likambo bakanyenga na sima nanga nani aza oka biso toza na moto Orlando te Comment on a soigné relation ma meja kolanda nga za mwasi ngai moko na relation nanga au moins lelo so mutu alinga sala nga fo mutu oboya baby Afrika vivra bien na finga nga mutu te na lobakandi oyo na yebite na lobate oyebi nga to sala no émission yo sepela ko sala émission o sala no zane lengi o sala émission kito makali alors bon est-ce que na fini mutu
Ofinga non de ni Nafinga mo mutute. amuta bosembo. Nafinga Monga na kanga pa no gagne-pain. Na lela mo ya Ah, saka. non, c'est Ko mon eza gagne-pain na yo. yango wana siko ba no finga batu net ba misuba ni ba peti na bisoka wana lobi ba finga bata ba poto. Mais oui hein, que non bata poto. J'en ai marre de ça. Non. Bo vivra pona bango te bango baba nani bango ba su bango aku. Te batu wana li likambute mais na mona kana ba bona ni abatonda mina ba agence. Ta ba 20 € ba lobaki wana na ba 30 € ba tijaka wana. Ba ko tindela ngo mutu ba ndeko na bango. Mais mutu musa zule musu complainer ya versa na poto elambe a cher ya bitote. Ça pas de cher. So mo le musu to ka ba propre beza bana mikini. Nga boya ba bango te. Ya Freddy le kakuna na ki mo valise ye poko solo la. Bongisa maloba. eloko nalakisaka lelo bano baeskize bano nalakisaka lelo nti babrifi me na binisilo otantini lindo mokili mobimba tala motema malamu wana napesi ye vie moto mosusu lider mosu aokale est ce que yo so monanga na bajip me ye atambolaka na jipe lider mosu aokale te mais rien nga esengo tika masolo wana bino mabesko eza ndeni ni bo artiste na biso bino bo star na bibo ba nyonso na biso donc so la tindeti bona loba awa la mona ezali gifting kuna nino sangiso mixer mo cassette tout ça faut lobela rango parce que ba journaliste chronique musicale ba beta masolo ba musicien na bango biso pe to beta masolo ba comédien na biso so kilo osolisa ki zanotio versas montre kuna complexe ni te oza oublio eza na valeur ya 1700 €. Yango eza ba blague te oublio. Yango yo. Tanga yo mama. Oublio, eza pamba te tuna bato ba ebi montre. Eza ko ba jeu wana te. Mais na zaka na kini. Te eza ka lisolo na sombi te na zo mbongo na ko somba te même na somba ba brique. Mais muta pesa nga ngopona wa solo. Faut na somba ba brique. Yo la tisate, bolo tisate. Na makambo na te mama bilo. Courage ba ko ni musalo ba kuna ba bino. Ava ba ko manete biso ko ba baba na te ba futa biso ko ba droit na biso nde. So le on a za te siko droit bana na nga ba liani. Sokoda. Po na za kaka na za merci Sokoda mikolo to za la bien Josar. Abongisa na bato azana bango ba bongisa ba tama kamna nzela to mona ka clair. Yo za kuno sadera. Na za na nga déjà na za bien o moyo ngona yebisa kiyo to ko kanite na za la kuna tuna présent masuma o yebisa tuna elombe nde ye wana nde nani na biso avocat na biso kuna tuna elombe o yebisa nga ba benga kanga ale papa leka kuna ko to moi 1 franc ba pesa rapenza ba pesa net mbalo to sepela ki to zo ki bila mo logo to zo akate siko so na lobby wana so nga na lobby mabe. Ah, Sco, expliquez-nous, parce qu'il y a des gens, on va comprendre. Ba que négocier. Sco, yo que s'adhérer, oui, c'est bon. Ba pesa rapidement bon par rapport à quoi. Eva no mema ngokuna, ba eva ni. Te bazo lokola yango pendate, yango kate. Lokola nanu ezalaki kaka ko bricoler. Yango quand même moni saka mwa ndambo bozo akaka. Mais na niveau ya makambo biso mneti ngamba lo somona sali yango wana te. Peut-être président du SAR ninga za wana na batu na papa honorable Balenza to éviter ba ngomba omemela to se plata mbalo. Donc c'est ça do yango wana. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Alors il y a Freddy Mbalio Sombo. Ah, ko benga ko mono bien makasi. Parce que ba slogan ya kalawana hein. Apparemment mikolo ba innova exact. Te zali do préparer te toninga kutu ko lobaka te o. Te moko bimi mikolo to bomba wana. Na te na na lingi. Na lobite. Lelo faut que enregistrer bien avant. Il faut que déjà na ina beta ngona na ebima na YouTube déjà pour batwa ba keza ya Mbalo Sombo. Pole na saka yeswa esa pasi ba do kaza zo kodani. Ta na sali eloko ba sale la mama wala mutulanga mtabaka ko. Piano. Ok. Ezala ya yo. Yangati bongo bota na loba mutu radio. Ela TV. Ok. Elo ba sale la yeswa esa pasi. Esa pasi. Mutaboka gango petit na ngai. Lisimo. Yeswa esa pasi. Elo kombalo aliyaka. Yo lingoli yango. Tokokende longo singa matembele. Ete yo bito di yo ba no comprendre munene Mbalo Sombo bo va ni liboso.
O tete me tuna ka Non tete non comme on tuna fa ba ka sa yebso. Tango ba boka on est là na ba fisson ça c'est non non Kofi Olomide na boka ki allez symbole la mise ba boka quand même fisson ça pour na récompense. Pauvre batuna bino. Yo ka pauvre azana idéologie a vie azana vraie idéologie ayebi ke loko yo banini. O eswa batuna papa chéri na mikline émission alors bité yambali. Est-ce que Sanza alongwa sibe? Eswa et ça passe. OK, le tu ngama tembele njo kande uta na. Te tanga kutu na osala ngo eza makambo to no lobango te tuna ka briefia a yebiso. Bona makambo kutu te ya wana ti. Atata. Amama afini mwana. Mutabwaka nani? Dilo ba batu babwaka te. Oyo bize. C'est le wa bwaki yango et pas héritier ba bwaki yango. Yango te. Dona mango to na mango so ya nani? Po ezana ba support ya nanda. Ezana ba support. Et na mbula nini na bwaka yango? Ba animateur mba ya ozwa pa na yo to. Ba yo ka kana ba TV po ngamo na bina kango. Neti siko na boy po nini? Moko so azimo. Mais qu'est-ce comment on nani? Nicolo na osangisa ngo po na boy clean na osangisa ngo na dance. Ukamato telemi po ba azana bango. Na sangisa ngo siko na dance po ko bina ngo na ba panga ba nini. C'est compliqué ba. Zwa tata. Osoki malembe pa. Zwa tata. Ezala ngwana ba clean ngo me zwa tata. Je vous jure. Là il y a moi qui ndaka bongo. Wande wala nda dance ngo ndenge bina masiko maloba to bombi. Po saka ba dima loba mama ba kokota studio kana butu lelo. Alors on les base la peine reconnaissant ba le ba reconnaissant te. Azaka reconnaissant. Te ko boka na tina ngo te pona na kombo ko le kabango. Ya. Bonge talingai. Oh, bon les ngana bandi kombo mama na mte. Alors ce ko utango boa kité. Oza reconnaissant te. Bon, si on peut se connaître c'est normal. Au bois qui nanga, tu vas payer ça. Si on j'ai ces assoudés, ce qu'on y boit comme monanga. Il y a comme monanga to solo na ndaku nanga, tu payes pour na obim sa mon inspiration nanga. J'ai assoudé. Pour c'est mon gagne pain. On est à l'ingara. Au niveau auquel on voit ça, finalement, elle s'appelle encore comment la fille exaucée. Exaucée Mbalio. Exaucée Mbalio. Alors oui que non, papa vraiment par rapport à ma part on doit na on a tika na ba mangana non ba on a yebi. Papa par rapport à ma part on doit na déjà na ndenge mboka ba benga pozo pe ba jipa ba plus de $60,000 à l'époque wana papa voyage au Kenya ba mboka ba matu idole voyage en tout cas musalo na linga ngomengi papa. On a bien l'impression ça musalo roi yo réponse ni on peut s'exaucer à la. Na yeb ça ina beza bien. Mais na mboko na nte. Ponga mo. Yo sa ngwa na Bukavu. Te na wa te ya za munganga. Na yo ni ça. Te ça te ngamo na souffrir na. Te moi on pas la comédien. Te za ngo problème te. Za ngo problème te mbal so za bien organisé. Ah bala e aza mwasi ngana bala ete. Bon ba fiso ça ça ile ba za bien bala véro. Sobe wana bali vidéo aza mwasi. To ça ba bon ba comédien ba za banani bon ngana bali mejengola. Na tu ngo ndima na yo. Na ndima ko we. Soko atanga. Sika on catégorie. Mobalo ya tangi ponga mona nga za illettré. Ana niveau nini akomi sikoyo. Alors papa na enani. Mbalio. Donc sikoyo yo na lobité ke abala millionnaire te. Mobalo ya respecter. Naza l'aise à moi na ngaza bala na yi. Voilà mbayi na comme mon fils. D'accord. Il sera le bienvenu. Et là ngoma bete. Aza moi si vous bala eh. Bon ngana mnofana ka netiwa. Na ebe za la passe au cabaret pour na ngage mingi. Ye pa linganga mingi. Mais soit exact, il faut que nanda kona sa libota na e. Mais non, combien faire de combien d'enfants? 6 enfants. Et le bimisi rapide hein. Ah mais oui bazaka 6 ngana bimisi rapide pour bazaka 6. Muto ya kokosa muto wa te. Bozo yoka. Mais bazo yoka te ba yebi ngapete. Et puis na zaka na moi si meje. Et c'est dit. To sulu. Meje ngolambe. Meje ngolamba botama le 12 janvier. Très bien. Binomi balé na yope. Il fallait que tu beaucoup de champagne. Vraiment. Oh, mais c'est pas normal. Par rapport à tout cas. Plaisir à trop de combinations que l'émission a biso. En tout cas, c'est un mot boy. Par rapport à blanc blanc plutôt on m'a cassé le mot de la fin. Merci. On a dit au travers l'émission la biso. Le mot de la fin, c'est qu'on a pesi mbote na ba continuer sur mboka. Tous la même idée kaka mboka tabola bien
la polémique eza ntina te biso toza wana mpona koteya bato toboyiboyiboyi bilobaloba te mboka ezala calme économie etambola bien bato bavivre esala bien et puis napesi merci vraiment na deux mama nyonso tu oyo basungi biso mpona makambo ya dadi likambala mama Denise na mama Olive Lembe mama nzo mama merci oyo atikaka biso te donc merci vraiment nzambe abakisela bino mpo ndenge merci mpe na ministre na biso Amos Mbayo ndenge apesi biso libanda ya martyr mpo na olela ndeko na biso tusu kitomina donc président Mbayo biso nzambe merci vraiment ya Mbalio mama Mbalio yo moko benganga chéri Mbalio donc merci vraiment et puis merci na baoyo nyonso basaki ba démarche na batambolaki ko bana na président Masumu baninga surtout ya NTPC ngai ezaki te ko nini te mais na banoyo kama banzo to bien te eza nyonso ya kolobaka te donc ezali nazaka kati to même moral wana eza batu na ngai to bantonyo comme bisike bere so likam na biso ezali eza ya biso moko donc oyo bamoni na lobai mabe balimbisa ngai ba moni balona lobi bien ba encourager nga parce que to la ben surtout mingi na lobi na mabete po na ninga polémique te donc c'est ça alors na pesi mbote vraiment na ndeko nga mwasi bitodi yeyo leki nga mwasi na ninga ke mingi na mona ke lo nga mingi ka sikoyo na pesi skombote na tonto internet moninga ya Kaju de Colonne na mikili mobali ya Kati da Rosa di mobali ya Agnès da Rosa pour akota déjà na famille da Rosa alors Kati da Rosa bambote na mikili puis na bosanité bodoko Jafra Kofere Fumwa Mputu donc grand prêtre au moins na otanga banani ba wana poto ya solo do baninga bana record donc na pesi pe mbote na Père Basse na kati ya Bruxelles puis na bosanité na roi de Varsovie na kati ya Varsovie babi solo te ya Pologne to okutana na Pologne donc ici là c'est déjà tani makambo na yote na pesika bote na papi musui vala bon bana la mama nyonso tu petit nanga sabalo merci ba bonne guérison puis panga na pesi mbote na bana nanga nyonso ya la mama troupe puis na bosani te tantini lindo losako na bosani te tete ndai maboko banque et puis ya Willy Musheni kota oh ya Willy oh Musheni ndeni Mikolo te yango na yemo ka sala mo likonda puis d'abord salute merci mama sanyo so mikili Prosper Bokango voilà mama nanga José Mundango wana na bosa na kalite di José Mundango mon ami personnel puis Roger Niwa Kiangana oh mon ami classe moko wana ye le chèque na biso le chèque oh là là tonton vous avez le chèque na classe chèque na biso et puis na bosanité Redia Misi mon ami Robert Redia Bailo Canto puis j'ai bien piano mukulu ba tout merci beaucoup mampata mama pasteur na question mbote wa condoléances vraiment ya mama grand-mère nazala kité mais na okaki kaka lisolo ko ba condoléances voilà merci beaucoup le prenez la photo tout inga na ba famille trop je salue mon oncle na role examo bongo te mon tonton en tout cas les tontons de mes enfants mon oncle koka moi nga donc tonton Roger Niwa Kiangana merci pour na les gars qui na casino na zoa qui et puis kano lo bana zonde na zoa qui tonton Roger Niwa Kiangana après simbote ya mamba famille Mayuku Mobimba wana siko ba famille pena ba famille Mayuku na maître Bernard Binda on a par rapport à Ndaku donc je vois Madame Mami Zola depuis Canada, mon vieux Matou Idole depuis la Suède, Riga Solo, Maestro depuis l'Allemagne, je te salue mon frère. Je vois Fiston Kabouya, Judo Vrai, na pesio ba mbote sikola na pesio leur fille moi kayo aussi René Kabassé les débris. C'est na bosalina. Matou Idole. Mon vieux Matou Idole. Ok, il y a de la côté de Suède. Mon vieux Matou Idole. Encore une fois, René Kabassé le procès, je te salue en tout cas. Dans Bagiso, Nathalie Licolo, Nathalie Nassé, avant de remercier Bino, son attention pour protéger une émission à Bisso. Lui, vraiment, il faut mériter mon beauté. Je l'aime tellement trop, il reste là. Attends à la liste. Pensez à ce que ça l'a raillé. Tu vois, la moitié, il y a les beaux, ça l'a raillé. Je l'appelle 5 étoiles. À Pembe, à Banata, costaud, moi normal, moi moulay, moi mon cousin, il m'appelle chérie. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Je t'aime. T'as la haine comme ça. Je t'aime du toko. Non, mon temps, c'est bon, on est si yopé azate. Mon temps, c'est pas bonheur, pas azate. Mon temps, pas longinga, ma bolingo yo kaka. Je t'aime. Je t'appelle 5 étoiles parce que tu es mon fils, le prince du trône. Preston Josie Jaffet. Mon bébé à moi. Bye bye.
5 étoiles, ton bébé à toi. Ton bébé à toi. Oui, on va t'en Ah, moi, si. Je suis Dino.